Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Affrontement na Est démocratique du Congo, force armée ya République démocratique du Congo, FARDC, azana contrôle ya cité ya camp militaire ya Kaboya, pe ba village o ezali pembeni ya Goma nyonso ezali na maboko ya armée congolaise, contrairement na bilobaloba o ezali kotambola na ba réseaux sociaux po na ko démoraliser ba militaire ya FARDC o bazali déjà na front po na ko bundela ekolo Congo bango bazali déterminé ya kotika ata 1 cm ya mboka Congo na maboko ya banguna te. Na matadi kuna na Congo central, le président ya assemblée provinciale azopekisa sorti na port ya 20 conteneurs ya basoso o esi epola kala a dénoncer vraiment lolenge kani bazali kolinga koteka basoso o eya uta décembre kasi basi ba constata que yango esi epola ba détail tout édition episode lelo na zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour passer na KNB News en format cabino, toujours d'une manière très professionnelle. Édition et alelo bandi tikato fongola yango na Est démocratique du Congo wabisika FARDC mapinga ya mboka Congo azali kolala te pona ko s'affronter na ba M23 o bayaki bongo koluka ndenge nini kokota na mboka Congo kasi tikato sabino que FARDC azali ko bunda pona ko défendre mboka kino sikoyo a récupérer déjà quelques localités o ekwaki na maboko ya bayini ya mboka Congo bolanda nini vraiment ezali ko salema kuna na Est démocratique du Congo. Alors que intense combat se poursuivre entre les rebelles M23 contre les forces loyalistes et RDC sur le sol congolais, FARDC a aussi récupéré na tongwa lelo contrôle la localité Kabaya na regroupement Kisigali na tongwa lelo jeudi 26 mai ndenge ba affirma ki ba source civile pe militaire ya zone yango c'est la même source contacté na radio onisienne sur place ba force loyaliste FARDC ba repoussé M23 au bande commencé quoi siéger base militaire ya Rumangabo pendant tango tozolo baba combat ezali ko se poursuivre jeudi à lelo na ba localité ya Kamonde située na dizaines kilomètres à l'est de Kirumongobo vers parc national ya Virunga ba village o etikala ki vide na ba habitants nango bakimaki depuis mercredi 25 mai vers Rubare Peruchuru. Entre temps ba trafic sur axe routier Goma Ruchuru etikala toujours occupé na suite ya ba crossage. Aboyende envoyé spécial secrétaire général ya ONU na région de Grand Lac a exprimé depuis Nairobi solidarité na na population ya Est démocratique du Congo victime ya ba souffrance causée na ba groupe armé wapi a joindre voix na représentation spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies pe à Monisco Bitunkeita wapi bisika a condamné fermement ba action militaire répétée ya M23 contre FARDC pe contre ba casque bleu. Na communiqué na de presse rendu public mercredi 25 mai à lobby et l'équipe a exhorté le mouvement du 23 mars M23 ba déposer ba armes sans condition pe encourager Bamboka ba rejoindre ba maintenir dialogue pour na commettre fin à la menace posée na ba groupe armé car azali ko insister que dialogue ezali ko continuer peut ko permettre ba région ba gérer pacifiquement ba incident sécuritaire transfrontalière peut réduire la tension au Salema. Selon le mécanisme et région de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le congrès de Nairobi, et ils allaient demeurer le forum indiqué dans le Kamboyango. Toutefois, arrêter appel la secrétaire général Antonio Guterres au 23 avril dernier, exhorta que le groupe armé locaux na RDC va participer sans condition dans le processus politique. Ils allaient que le groupe armé sur base
bazala désarmés pe bazonga sans condition immédiatement dans bamboka na bango d'origine respective conformément à la décision ya conclave ya Nairobi du 21 avril où ezala qui facilité na président ya Kenya Kinshasa et l'équipe partout. Toujours dans le même dossier, gouvernement et RDC azali ko soupçonner Rwanda cause la sima ba M23 ko soutenir bango pour na ko attaquer République démocratique du Congo kasi ba soupçon yango nanu ezali vérifier te wanande ezali maloba ya ministre ya communication pe média na réunion où il y a des crises d'urgence au basala ki lobby na présence ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé qui mercredi 25 mai na primature na Kinshasa réunion moko ya sécurité à crise avec notamment les responsables de la force armée et la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise sur situation et sécurité à Nord Kivu caractérisée na batak ya M23. Au terme de la réunion, porte-parole du gouvernement affirma que RDC azali ko soupçonner Rwanda kozala na sima ya ba M23 pe ko soutenir bango ko pesa bango bibundelu sur instruction ya commandant suprême ya ba force armée ya démocratique du Congo. Le premier ministre asalaki réunion moko ya crise o ezalaki esangisaki ba responsable ya gouvernement ya défense pe intérieur mais lisusu chef de l'armée pe la police pour na koleka en revue situation ezali koleka depuis quelques jours na province ya Nord Kivu. Il faut qu'on établir suivant ba éléments où ezali reçu na terrain où ezali bongo ba soupçon RDC azali ko continuer kozwa sur Rwanda ou azali ko soutenir ba M23 pour na ko attaquer RDC pour na ko tester présumé soutien ya pays à Paul Kagame na ba M23. Ministre de communication et médias releva que mécanisme de suivi des accords entre RDC na Rwanda ezala qui activé pour na délégation moko ezala qui déjà déplacé na Kigali pour na koyeba makambo ndenge ezali ko salema pe kozwa ba preuve o ko sala ko attesté à solo que M23 azali kobulisa RDC kasi Rwanda ndi azali na simana yango na maloba yango ministre Patrick Muyaya afonda ki ba soupçon na ye ya Rwanda sur base ya arsenal militaire wapi M23 azali ko disposer sur terrain d'opération sans kozala ba moyen ya ko s'en procurer doki totali bien guerre ya est ezali ko luta na Rwanda ndenge ba soupçon ezali ko talisaka asi eloko moko te ezali ko attester yango wana ezali ki maloba ya ministre Patrick Muyaya Katembwe. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement a bengaki na batunyo sobaza na kimia ba soutenir ba FARDC. Assurera que gouvernement azali ko zlanda de près situation selon ba instruction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atalisa que population ya Nord Kivu esengeli ko zala kimia po mapinga ya FARDC bazali déjà na nzela basi batelemi pona koluka nyonso ko si sali kambu oyo wane ezali depuis le 25 mai dernier nde population qui bumba na territoire ya Nirango province ya Nord Kivu bazali ko sala face na batak ya M23 ya ezali mouvement rebelle ezali ko bénéficier selon plusieurs langues de soutien ya Rwanda en violation ya ba frontière pe ba corps signé na RDC kasi yango ezali nanu ko landela ma pona ko pesa vraiment vraie version ya likambo yango pona ko yeba ndenge nini Rwanda azali ko soutenir tote ba M23 Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda causerie morale ya commandant ya la police ya Goma na ba policier ndenge azali ko mobiliser bango ba défendre mboka Congo. Oi, bisonyoso tokolumba na parade tokozala na Congo kuna cheferi ya Congo. Tokali malamu. Unité muke élément ba kotika na pona garder ville. Ngai na gros, jemi azat. Jemi, manduki na maboko. Wewe bazangi manduki toke na magasin pete no manduki. Tokani? Uko kende biso jemi nangai tokozali na bino na chiferi ya Kongo mukuna. Tokani maramu? Pepe. Elongo na bino pepe na komanda na bino tokozali na chiferi ya Kongo. Tokani? Elese ya trupe. Bokamba zivi. Tokani maramu? Elese ya trupe, komisaria Kalisimbi, komisaria Goma, tenir des points chauds, tenir des positions, manduki na maboko, tokali malamu.
Kopanga te na denga isabino mikolo miso kufana mungu na ya maboko. Nous avons voulu, moi en tant que combattant, quelqu'un est comme populaire, la population ne se peut pas d'aller tout le monde. Donc, si vous avez que Batonga Monenga, vous allez me battre pour les capichons, vous allez battre. Chaque fois que vous avez un asile, je crois que nous allons mourir là-bas. Donc, allez, madame. Je dis ça, moi, dans la en Mokolo, je dis ça, moi, Sinayo, vous allez comme populaire. Donc, allez. Voilà la besoin de notre temps d'invité pour que je retenir Badier. Commandant, donnez des armes aux policiers. Peut-être la Mandouk, Kalisimbi, Goma, peut-être la Mandouk. Vous savez dire Zile, vous savez que madame n'a courage. Au Bangladesh, nous nous c'est vrai, population, comment on va dire à Kisaka, va connaître au Pende, nous sommes les pères à la panique. Bon, nous avons panique, tu vas panique. Tokitaki na ngambo ya population awa na Kinshasa pona koyeba nini population zali kokanisa sur affrontement o ezali ko salema peut monter en puissance ya guerre ya est o umeli 20 ans déjà kasi déjà heure oyo komi moi matata mingi population zo kanisa nini na makambo nyonso ana boka bango bazalaki awa na micro ya magazine na bino. Makambo ya est zo kamusa biso. Biso to ka président de la ke ba Rwandais ba ba to na biso. Ya zo ke ba ngo mawa. Mais to ko comprendre que Kagame a mis position na ye libanda. Tumbo to kunda na est zana ba bukola mutito zana na Kagame para fa. Lokola Kagame la ki position na ye to tanga na chef de l'état. Même Bible le dit que randa César ce que ta César et à Dieu ce que ta Dieu. Lokola randa ce qui nous tumba na Congo, biso to ana poto de César de Kaira de tumba. So beta na Rwanda. Donc, côté de l'État, nous avons pris pour nous, peuple congolais, nous avons donné Tonembi. Beaucoup de gens qui ont Rwandais, qui alors, le président de la République, vous comprenez, ce qui va conseiller, chef d'état-major, sur place, vous comprenez. Rwanda, il y a un pays qui chasse beaucoup de l'État, on a moins de temps. Donc, pour ce dans la présidence Félix, ce qui nous aide à dire, après sa mission, on va armes. La population est tellement tout, pour que tu aies la Rwanda. On a tout aussi, ça doit être Kagame a donc, suprématie, on dirait, il y a un pays où on est les cabissos. Et pourtant, tout le cas, il y a un cananini. Mbongo État Makapona armé, où la mission est supérieure que les Américains pour la Rwanda. Donc, tout le monde peut être guerre, et tout, mais la peau n'a ni. Donc, on sait que la présidente Félix, en tout cas, a s'impliqué pour moi, il y a beaucoup de Makambouana, a dit que le chef d'état-major, va traître, va trahir toujours le pays. Les étrangers vont armée. Donc, on a une solution. Le message que je la professeur Yakoma, les gens, premièrement, va se prendre en charge, on va se place. Parce que on va se faire il y a trahison. On va traître. Donc, pour ce moment, madame la carte de trahison va se prendre en charge pour que Babylone réussisse. Il faut exactement à soutenir papa de cette attaquer Rwanda parce que bitumba oyo ezoya ezande Rwanda azana sima na bango yango nazo senga ezala ta biso ba jeune tozana kati ya mboka na Kinshasa wa nous avons utilisé soko koma na est koma na soko to soutenir mboka na biso alors yango tozongisa kaka lokumu ezonga papa de cette na biso balemba te baluka ko soutenir biso to défendre mboka na biso mboka na biso totamboli déjà na pasi bandeko na biso bazokufa biso mais biso tolingi nde kina ekota na este yango tozosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa kolemba te guerre oyo ezoluka nde so babeti mwana donc bazoluka papa na bango yango tozosenga bino biso peuple congolais tosala effort po tosoutenir mokonzi ya mboka eza biso bacivile na Ukraine basivile nde basimaki mingi ata awa biso nini ekozanisa biso toza bamibali so bavion ezali tokuta ntina este tobundela mboka na biso okina ekota kaka na este mpona biso nga namona ata makambo ya élection te me nga namona makambo ya bitumba este esila
so bitumba esili biso kozala à l'aise na kati ya mboka na biso. Kagame d'abord nde monane wana okokudwaye ye lokola abomi bakongole biso mabolongo eza na se tobukile mabolongo abomi bandeko na ngai mingi kufa Kagame tozobondela nkolo akozwa liwa moko instantané. Je prie Dieu Kagame akufa liwa moko instantané parce que abomi mingi na Congo ye mpe Nzambe akobeta ye liwa na ye na banza ya ancien premier ministre israélien Arcel Saro ekozala malamu parce que Arcel Saro na ndenge aekrasaki peuple de Dieu Nzambe abetaki ye asala 8 ans na koma baolia ye mpa baastiko bangusu ya Kagame ya Arcel Saro ekozala malamu par rapport à Kagame. 20 conteneurs ya basoso esi epola ezanga étiquette na port ya Matadi. Président Assemblée provinciale ya Congo central a dénoncé yango kosenga na autorité ba permettre te que biloko ane kota na ville province ya Kinshasa boyoka ye moko nenga dénoncaki awa. Président de l'Assemblée provinciale ya Congo central Jean-Claude Vwemba apesaki alerte générale na oetali bongo kosenga la autorité congolaise ba refoulé ba contenu ya biloko oepola ezalaki bongo kokota na ville province ya Kinshasa talisaki que ba conteneur oyo bomoni awa e koma na République démocratique du Congo uta décembre 2021 kasi OCC alingi a transféré yango na Kinshasa atako bamonaki ke biloko yango ezali akopola ebeba kala selon ndenge epesamelaki na ba analyse esalamaki likona yango biloko oyo ezali basoso sans étiquette ne bozali komona yango balingi batinda yango na Kinshasa po ville ya Kinshasa balia pe ekobimela bango maladi ya ndenge na ndenge na boye abeti mbela na autorité congolaise nyonso batala likambo malamu batelemela pe OCC pour que biloko oyo epola ekota na kati ya ville province ya Kinshasa te kasi même na ba frontière na biso biloko ya boye ekotaka te Congo ezali poubelle te ya kobwa kaka biloko epola pour que batu babela ezali po ba cause ya ba épidémie mosusu yango atelemelaki likambo yango alobelaki yango ndenga asobeta sete awa. Ya somo ezali que parquet ya Matete azali kosenga ba refoulé 11 conteneurs pe batika 9 conteneurs mais ezali ata na étiquette moko te. Mibeko elobi nini? OCC akoki ko analyser kaka ba marchandise oyo ezali kokota na mboka na biso oyo kaka ezali na étiquette. Bayebisi biso que ezali basoso mais eyaki depuis mois de décembre. Sikoyo tozali kokende na mois ya juin. Est-ce que basoso yango epolite bandimi to refoulé yango? Mais ba juge ya parquet ya Matete bazali kosenga ekoma nanu na Kinshasa bongo ba refoulé yango par Beach Ngobila. Esali bambula ebele oyo tomesanaki na makambo ya boye. Bongo soki kaka mutuka moko esali accident na nzela eloko nini population ekosala akolia biloko ya kopola oyo te. C'est que le foulement a été accepté. Torosenga kaka na bakonzi ya mboka balandelaka ba service ya ba contrôle oyo bazali habilité ya kotalaka souci ya biloko nyonso ezali kokota pe ezali kobima mpona koyeba nini ya malonga vraiment kokotela bana Congo po congolais azali fulu te Congo ezali pe fulu te biloko ya mabe soki ekomi na frontière il faut kozongisa yango esika eutaki encore keza kaka basoso tokoki pe kobokola yango awa soki kaka politique ya élevage ezali malamu yango il faut kotia en premier lieu agriculture pe élevage pour que mboka na biso ya biloko ya malamu po boye eza mabe makasi Kinshasa et l'équipe partout.
Commission électorale nationale indépendante Senina Mokuse a sali mise au point sur l'élection ya gouverneur et vice-gouverneur Kwe Salema Kibongo na Chopo Bolanda. Mokolo ya lobby 25 mars 2022, Commission électorale nationale indépendante a salaki mise au point na oyo etali contentieux ya résultat provisoire ya élection ya gouverneur pe vice-gouverneur ya province ya Chopo na communiqué oyo ezalaki signé na rapporteur na ye que na élection ya deuxième tour oyo a organisaki ya vice-gouverneur ya province ya Chopo ba candidat nyonso mibale bazalaki na bavoi ndenge moko kasi na article 170 ya loi électorale elobi que candidat oyo azali plus âgé nde akozala proclamé provisoirement élu. Mais recours moko ya contestation ya résultat ezalaki déposé na cour d'appel ya Kisangani nde mokolo ya le 19 mai 2022 Commission électorale nationale indépendante ezalaki signifié que cour d'appel ya Kisangani a annulé ba résultat oyo a publiaki pe asengi na seni a organisé ba élection mususu ya gouverneur pe ya vice-gouverneur ya province ya Chopwe. Entre-temps, dossier sikoyo ezali na maboko ya Conseil d'État nde seni azali kozela décision ya Conseil d'État kata likambo ya élection oyo. Eza normal. Sombaka yango déjà partout ezote kama spaghetti roni pe macaroni roni somba yango eza kitoko pona bonne santé ya libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te ilamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa elle est partout. Toujours imité, jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasingala a proposé une émission qui politique est déjà en ligne la chaîne YouTube Bino Kasikobo Sanate ko s'abonner. On va du groupe tout ba chanzalo électoral à 2006.
au batalaki ba me fait ba montra il faut passer sur basay il faut ça bisoni pour ba ibaki déjà que ndenge ba leki na 2006 na 2011 ba rolekate ba tripatouiller parce que groupe wana nyonso bango ni baza majorité lelo tala bien au moins groupe auto ezaki na PPRD na FCC o ba bebisaka droit le droit oyo bande ko jeter ba baza na raison mais au moins le loi bon va changer parce que pour loi changer ba ebi schéma il faut que l'ensemble majorité ba majorité on est na maboko ya banani ya maboko FCC si ko pouvoir oser na bino lo mo bebi le kalangote comme na yemo ko na président Mboso ba na tout baza ba to FCC tout bango su mboko za kina à l'union sacrée il faut le dire l'union sacrée wana obi soki normalement ba landa loi mino il faut longo ba député comment yo mutu ba voter na groupe regroupement moko ale na katikata mando commune regroupement mususu mais ce que sali ba fait moko politique moko nzatali kete au lieu to kene na ba dissolution et ben na makambo belé faisons avec ça on veut toujours ba bananion surtout à Tshisekedi il y a président Félix Tshisekedi il y a papa Etienne alors ba na biso loko moko to ko sala na moko transition sans Kabila au moins loko 5 ans et ça dit transition sans Kabila c'est-à-dire que tout a été tripatouillé armé na biso quand président zolo ba avec FARDC nous tous en abaninga na ba contact na est tout le bité que tous en des mèches na bango mais nous sommes des politiciens ozo bano abinde arbengo mabindeko biso pambe to ba mai chaque fois to bandako ça démarche vers armée congolaise faut biso que bazo taquer biso na FARDC obi FARDC ni bombalo o FARDC mai mana zolo o mona na habité so banta mo bimba batami tout bango mikemi ba Rwanda ba kamata bango ba latisa bango na accord global inclusif bazalaka ba souda ya Rwanda ba bunda na compte RCD ba imposa biso na makasi to komisa bango ba congolais nde bando mona bato lokola ba Bosco Tanganda ba Jimu Tebusi bando ta batenia ya Arménie so mutambi ba bunda ba FARDC mais n'est-ce pas fallait qu'on nettoie armée avant merci maintenant que na état de siège pourquoi qu'on kende après to le baké ça qui on nettoie non maman je ne sais aucune logique on a peso eloko moko na lobi na kati ya FARDC oyo Kabila tikela biso. Les lobes parlementaires debout, il y a eu 2 pièces basoloni concernant l'actualité. Complot pour la Congo Mosala. Kagame a remis sous position à dans les arbres, nous sommes dans la base, on a un petit tien à moi, la tigre à l'idée, la balle à Zana Est, à Zana Congo. Abi lobby déjà biso na Goma déjà donc ezalaki yebela comme les afi même ça ba aventure ba saki na époque ya nani ya Kabila donc balingi ba jonse ba aventure na bango wana mais quand ebisi bango na bati beton et kosimba tala to payer na ebisi bino to solo lawa zamba sunga kongo. Il faut que sa présence vérité attire au même mboka logo la pasteur. Félix a su pays à 200 ans mais souvent Congo Congo za qui passait yozo mona bato bazoko ma mais yozo te bango ma yozo do Moïse ndeko na ngai o Kagame se moko la bato na ebisi bino il faut ba officier militaire na biso toza sima FARDC mais bango pe ba décevoir peuple congolais oyebi mboka oyo eza masu na Congo yo liaka na Congo bafuta ko pe na mbongo ya wanani eba Congolais aussi be tene ba Congolais na nzoto mais yo do sala nani musala wana ata biso moko penza bandeko na ngai pe no sama ndeni tangu na époque Hippolyte soki totake tokomika pembe na Rwanda boye ata 10 km Kinshasa seni ali bosonga botikela bango manduki bosani boti manduki bosonga mituro lokola batana bakei omonde tozali komona date leo le 26 tokoputuye bango kosuka tokota mpe na wapi ozala motema kokita quelque soit Rwanda toyebi toza deja bapreuve
bandeko baza bapesaki information moni mpona nini bapusani makasi kala basodo baza kuna omoni colonel na babomi baza ebele omoni epesa tema bakongole ebele balinga bako babomena te bazwi information bango babe batika me konsine epesa kuna babi basani me azali mutu na biso FARDC yango monaki Félix azobunda bachange mpe basoda bateni parce teni au FARDC azolata M23 mpe osani soso otali bilongo yango M23 fale ezala ta mutu munene solo munene moyo na mutu solo mu me alati teni banani. Et Zaki édition le 26 mai 2022 Nazaki na sengo présenté nous merci l'équipe technique et rédactionnelle Saki Moussa Kitoko na sima caméra tozaki na Beni Mvemba édition et si mamaki per réalisation ezalaki na Timothée Kayembe toujours la coordination grande ya communication Jimmy Kondingala mino tokutani très prochainement na tout quoi ko servir bonondeng mosala et ça demara toujours pour na ko sepelisa bino bye. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.